Bande comme mokili makambo mokili compliqué, partagez la vidéo massivement. Aime la vidéo, commente la vidéo et aussi la biso vrai kitoko. Papa bozomona tonto bozomona azane mikiliste. Alinga zonga mboka. Brazzaville mboka na mona Brazzaville. Papa na bango anda kobela. Bomoni ka ndenge ezalaka. Bo swana papa na téléphone ngana okomona ngai te umeli pe kuna okoya komona ngai te okoya bwe na za te ozosa kanga na kufa poya anana biloko moko ya bongo. Wandeko les abonnés fidèles de Bibi Chimbombo officiel mokili makambu mokili compliqué. Et on a eu ça bien. On a vu ça la vidéo moko dernièrement. Il y a film moko boye Linda. Linda pour faire kanaka o. À quel pays? À loin na Allemagne. À quel pas na bango na Togo? Pour kunda papa na bango Linda zonga kite. Oza na mboka ya libanda. Olingo zonga. Prends le temps de prier pour ça. Dans ce monde, il y a plusieurs mondes. Où nous vivons, il y a plusieurs mondes. Il faut beaucoup prier. Oui. Surtout bato bazali banda. Naïm Sarabad, vous se sentir coupable et que non, on a la culpabilité moko. On gagne na zonga mboka te, banana ya na mboko, non na zonga na mboka te, na zonga pays te, na zonga Congo te. Non, tu n'es pas obligé. Vous quand sur la papa bande konanga, partagez la vidéo massivement, aime la vidéo, commente la vidéo. Appelez-moi Madame Bibi Chimbombo. Papa oyo, papa nazoloba. Ok, c'est bon, là, ça prêté Naya. Alors, bité na kosala bandeko nanga surprise. Na ko surprendre bango. Tellement ça qui mikolo belé. A umeli a zonga na pays te. Bino bobika soko ozonga mboka. Nga na biba série na zonga ki Congo na 2021. Na zonga qui vraiment temps ya préparer voyage. Pour voyage, il faut préparer. Il faut vraiment préparer. Au voyager bon côté. Faut ce moment moi l'euro comme mais moi oyo. Donc voyage les a dépenses pour yo mon déplacer foot avion au zonga. Faut on a quelque chose dans ma boko. Voyage les ambongo. Tonton oyo azui mbongo, azui vraiment temps. Et on sa ba valise. A sali ba valise a sombeli oyo, a sombeli. A sali presque 5 à 6 valises. Abika ke no supprendre bango na mi biloko et tout, a sali be économie na e. Alobi na zonga mboka. Tonton kangisi biloko alobi ke non na zonga mboka. Asengi na musala congé ba pesi 2 semaines. Une semaine a sala ki yango déjà na mboka le temps la préparatif à voyage boy binenge zaka sala boy écoute ça document boy sala boy kende boy. Donc il faut excusez-moi, osala en forme pour voyager quoi. Une semaine déjà consommer ki yango na pays au azala ki wana. Une semaine à bin on sala une semaine na pays na Brazzaville et puis je vais rentrer. Bandeko. À préparer mes voyages là. À sombi ma valise, à sombi billet, à sombi visa, à booker na hôtel moko ya na Brazzaville ou dans hôtel de luxe wana. À booker bon ba chaka hôtel wana everything is na carte yo futika ba séjour na yo kolia nyonso everything is na carte total ka nikiliste il faut faire la place moko présentable ceux qui bat baye bakuta c'est bon. Bandeko, les amoureux fidèles de Bibi Chimbombo officiel, mes génies, tonton Nabiso a son billet là. Inde, comme na Brazzaville, wo. Ya koma ki akomeli mbala moko na hotel wana. Paul baki akosala bango surprise. Ya komi na hotel. Alobi, nde na komi late. Eza déjà retard. Demain matin, donc, on a rendre la famille dans la visite, donc ça va surprise. Pour na lingi ba yebate. Ala mokipe na tongo na hotel wana abongami azuka mbongo muke acheka na poche allié à seulement un petit déjeuner na habité na kenega na zo taxi na ça va surprise mais atiki passeport atiki na mbongo yaki nango na bilamba na nini na atiki nyonso na kati ya hotel azui taxi
inde et pas la bango e wo bande kone ba moni e boy bango na kwa zombie yo est-ce que ça yo ngai na ki lobby o la liawa na mboko Brazzaville o sali biso ta sidi ya pourquoi ça eh ya uza mabele kini kuka siliki bande kone ba siliki mama bango so kokati ba yambie quand même ba lambelie abalie ba silisi ba seke tu ok y a pas de problème mais naza be fosco na zonga parce que na ko fanda awate na fanda na hôtel to ke na petite sœur na ngai à mon place on a zo fanda parce que lobier na yaki zaki déjà retard na ba air wana na kokaki ko tambola te bandeko yena ka na leki na inde bazo kende po bazo taxi bazana na prince bazo katisa ba kesko na ngambo wana po bazwa ba katisa bazwa taxi bobika ba taxi ba Congo ndenge zalaka ya zo leki na katisa déjà ya tika na simalingi akatisa mutu ke utaki de nil part pou et tout y a beti a de matière malikolo tomboli na se apanzani mutu sko le temps ba bengaka bobi ba Congo ndenge ezali temps ambulance kuna bitu soki ezala ko Brazzaville kuna soki ezali je ne sais pas où est-ce que va commentaire ambulance ya et loko boye ya c'est presque 2 heures du temps le temps ba meme l'hôpital boyebi mokili ya lelo mutu akwei oli ba tombola ba meme l'hôpital ba luka solution première secours et ya na minute wana ba baza moka ko filmer mawe mais mutu azo filmer a poster déjà mawe où va le monde mokilo ko mokende wa bandeko to kende wapi tozo kende wapi na sia mokilo le temps nani mutu ke ya l'état ne on a biso akufaki déjà akei de quoi ke ba valise komi ya kowelela biloko komi ya kowelela tenga fona zo ngana te atitika kimbongo bandeko mes amours famille nangai la famille mes génies bato balandaka ngana ebiki awa bato mayele baza botika ba fina bin espace commentaire na lo bango à chaque fois so na beti ma solo moko ba genre ka ya ma solo boy so ki na beti na lo baraboy tu n'es pas obligé de rentrer au pays. Ce qui nzambe a permettre yo olongo na mboko yoza okoma awa soit okoma na poto mboka ozaka olongo na Congo to na parle biso ba congolais olongo na Congo ok na mboka oyoza c'est parce que destiné na yo ezaki que yo okofa na Congo te yo vi na yo eza na mboka mususu. Pour ce nzamba permettre kate olinga ki soit otikali na Congo soit okomi ko sala aller retour mais nzamba permettre te peut-être nzamba oboya ko pesa o mukando zonga Congo peut-être azomona ke soko zongi Congo liwa mais ba tous pas comprendre loko wana te eza ma mususu nzamba salaka soki to zaka na discernement mais ma mususu to salaka te yango soko zo sala likambu ye sengaka Saint-Esprit a direct yo Saint-Esprit direct nga olingo ke somba biye boy aux complications olingo zo mutuka bo aux complications ce sont des signes nzamba lobela biso na ba signes a ruta likolote akiti na se non akolo na ba signes akolo na voix audible zo ka voix moko biso te ko kende te ko sala boyete kende e ko sala loko te ko kende te donc ozo bunda na makanisi na yo. Il y a des choses comme ça. Très cher abonné, s'il vous plaît, si vous avez un mboka mupaya, kozonga ko voyager, et ça n'a pas bête. Okenda qui déjà te, on y ozonga, et ça n'a pas problème te. Mais si c'est la volonté de Dieu, et on le kamalam, nous se koleka bien. Mais sauf que sa volonté est batomukili.
okende kuna ozonga te. Okokende pe ozo parce qu'il y a des gens pe akendaka na bango pe bazongaka. Mais il faut prier pour ça. Nzambe aba poto lobite ke no soko za na poto kangama libelo bi ozana pe wana kangama libela soko ke kuno kokufa. Non, mutu na mutu aza na famille na ye. Mutu na mutu ana komba na ye. Mutu na mutu. Donc chacun a outa na famille na ye azana ba komba na ye. Oui, tout le bon. Partagez les vidéos massivement. Si quelqu'un a vu dans un commentaire, bandeko, mon kilo est à kobeba. Ndeko na biso akufi, asiki passeport, atiki nyoso. Au moins bachaka bama solo boy. Ngana oye bisara bino. Tout partager babilo kwa boy bandeko, s'il vous plaît, surtout bino. Ozana mboka ya libanda. Na pays natal note, faites très attention. Yo ozonga. Peut-être ba mi oyo kenda ki otiki bango. Otiki bango na position wana. Bazaka la position wana. Ba changer te. Yo zongi. Supposons que obongite. Tu as tout. Mais ce que bato yo tika ki est-ce que mete ma mweza wa sepela. Okoza la paix, ozana onde ba okanisa te. Poza na batu musu ba bika ke aya libanda mboka. Azana libanda mboka abongi. Et pas na biso na Congo, et ça ceux qui montent na libanda mboka donc cela veut dire que non monto na abonga te place na no kenda te. Place na no kenda te nani ma pati ça ni ça dash mo baloba bo tshela nga ngona espace commentaire. Mboka mupaisa ba réalité nango. Yo zo katseke no azana poto, ana Afrique d'ici ta bonga ya tika. Botika na bio pardon. Botika please. Abonga, akebo vie change kuta luvunu. Ba réalité o ele kana na mboka mopaya bandeko. Kaka bato baza ande ba weba. Soto bito na osala ba vidéo ya makambo ya ba vie oyo ba congolais ba passer na mboka oyo. Eza problème. Pourquoi nous sommes allés exposer vie na honte? C'est pas tous les Congolais qui souffrent. Et ça, bateau va se réjouir, va se retrouver dans la vie. Mais, n'est singélité. Donc, quand tu veux rentrer au pays, faites l'effort de prier pour ça. Ok? Zamba sungo pozo nga malam. Ma vidéo abonné ça lango est belle. Naouti ko ça la vidéo quand moi passé on naouti ko ça la vidéo ya moi na moi sur ake na mboka aza Ghanéen. Ceux qui togolais, ceux qui gagnent, something like that. Ake na mboka na bango, abala mundele na bana mibale. Ake na mboka po ateka appartement na ye. Bande kone babi niet. Ote kate. Babi ote kate. Ache mutu makasi. Après 2 jours, akoma liboma ye. Tout le monde qui est dans les réseaux sociaux, a commis liboma. Dans chaque vidéo, j'espère que tout le monde a. Liboma ti eko se retrouver après ce qui 5 ans de conscience eko zonga ba comme sanctionner mbongo po zonga poto. Merci beaucoup, bisous, bye.